Otaliga na coalition ba gouverneur nyos bango ba gourmand politique. À quoi sert ya kolinga mariage wana? Donc personnellement nga na lingaka na mariage. Zo tunanga makambo ya batu moko nazomona bango nde baza lisanga na bango nyonso wana bazé le côté. Na éviter place basala politique, baza pas même na CV politique. Ce sont des gens où nga na benga des robots ba manipula bango na o ba bengi télécommande. Ah yozo bundo zo kende komona banganga na ba mandona po ba peso poste à ministre. Yeba ke biso nde tozana to bandota la bino kabo. S'il vous plaît, pourquoi bino na na PPRD vous êtes une jeunesse qui se considère comme une salle d'attente. Boza lokola o ba bengi ba robot. Donc bino ka so likamwe eza ba simbi no machette bokomo bima o ba soi-disant so berin so nini. Vous devez être des responsables. Vous devez aller chez votre autorité morale na kingakati boebisete touro pe abiso. Comment c'est toujours les mêmes figures, au moins les mêmes figures. Mbote na bino nyonso balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain. Mbote biskan so ba kwanda biso to bongo na les gardiens du temple mona mboka fils mukoko ala moko ya bae ya parti ya UDPS ko soigner ma etali bongo politique. Mbote na mwa Mbote mama mutuna liboso ya liboye mikoeleki bonyak boko sala marche pour na ko exiger gouvernement bimana lombangu kasi mokonzi ya la police abaki ete marche moko tetali autorisé. Tuna démarche wana botiki na bino yango bokoze la gouvernement kino moko ekobima to ndenge ni. Ouais, merci maman. D'abord marche na rectifier ezalaki te pour gouvernement bima lombango marche ezalaki po na koboya bilongi ya kala na gouvernement pe po na koboya élection ya Tambwe Mwamba na Sénat ya République. Mais marche wana ngai moko nde na nilaki yango po badongolo miso bato ya mitema mabe balingai baya na o babengi ba acte ya kopiller pendant marche et esalaki ke na suspendaki yango avec OP marche ça a été combattu à l'interne même de mon parti politique et pas bato balingi mariage ya FCC na cash ponga na linga na mariage wana te oboyela yango po yani na mona yango eza mariage moneti ya Angelou na marabout na molo bani dans les mariage mo boye ekosimba te ezani mariage mo ya neta mutu ya mokili na mutu déjà kufa mariage wana na FCC na kotalaka ndenge bandeli nango coalition eza yo perdre nga na gagner nga na perdre yo gagner parce que entre bino FCC cash dai naza monta bomo ina naza monta okufa bango nde bazao babengi bato bakufi te epesi ke bango otalika na coalition ba gouverneur nyos bango ba gourmand politique. À quoi sert ya kolinga mariage wana? Donc personnellement nga na lingaka na mariage wana. Kasi tolandaki pe ba IPPRD ba répondaki yo na mambo yo lobaki ba biete bango ba ina lokasa ozali kolobela mariage FCC cash babaki ete tika koloba po bango bakobimisa mariage wana babi makambo ya papa na mama bana bakota te ba ikopekisa yo koloba ina likambo wana d'abord ozotunanga makambo ya batu moko nazomona bango nde baza lisanga na bango nyonso wana bazé le côté. Na éviter place basala politique, baza pas même na CV politique. Ce sont des gens où nga na benga des robots ba manipula bango na o ba bengi télécommande. Nako bengi kutu XT, le sénateur à vie Kabila. L'air akendaki komona mokonzi ya mboka. Oyo ya kenda omona ana aza mokonzi ya mboka te. Ozomona te ke baza na contradictoire na autorité morale na bango. Ce sont des gens basala eloko bongo peut-être bakanisa ke Kabila koloba mais Kabila ndenga za ye mo ayebi ke soka meki ko sala blague na mboko akosambwa lokola mbongo akala. Parce que makambo nde nazolo ba bokanisa te ke na minute eza peuple. Ba jeune wana balobaki bazana
Donc nayebi te bon correspondre bango kutu lem sous nazo lingana pesa bango lem sous succès bango pesa bango gaz bon olobi bongo ke bongai ko sala marche pona ko boya Alexis Tambwe Mwamba na tête ya Sénat ka sélection sala ki bongo mokolo ya samedi azui abimi bon moi te ke faut ka bo supporter kasi c'est pour cela le peuple batu ba se révolter ba lobi fils Mukoko avait raison batu ba se révolter batu ba ko comprendre que marche wana banda ko sala ngo pona zwa succès te soki marche wana esalamaki le lundi 22 juillet Tambwe Mwamba linga abima te anga abima na miracle ni pamba te FCC aza bongo na majoritaire na kati ya Sénat azali partout ya retourne s'il vous plaît le peuple est souverain peuple aza même likolo ya Sénat wana soki bo marché ki bonga ko bangisa batata wana ba voter Alexis le peuple yoyoka kengo na mboko aloba na lingala te makambo ya révision constitutionnelle ke bapesa Kabila 3 mandats parce que le peuple était dans la rue. Lelo batu misu lokola bazui IDPS likelemba na bango. Ba moni ke lokola bango ba lie na likelemba donc likelembe kufa. Ba komo lo ba ke ba marche za mabe toza na pouvoir. Mais marche la kisini. Marche za nzela au peuple alobaka agangaka. Bokom kolinga kobo mango. Na ANC et bandaki baza na pouvoir mais bazo sala ba marche po batu na bango bakei ko sala babunga nzela te bakomi kolinga ko bebisa esprit ya parti ya Tshisekedi esprit wana yango ndenga nazo défendre ngo na eloko yo na bengi armée des bâtisseurs tshisekidistes asbel o nazo diriger na compte que kalaté boko mona ba action oyo ekozala souste o ozana ni na IDPS naza membre IDPS mais beaucoup de monde ba action o ezali ezo engagé nga na armée des bâtisseurs tshisekidistes ABT. Parce mikolo bino bobongisi eloko te bo côté a nyonso ka na misu. Le problème eza batu o bato basala coalition na bangwana. Ba comme si IDPS lokola boxeur il faut ba beta makofi ya baraka. Non. Kokolo banini pona sortie ya gouvernement. To kende 6 mois déjà yango yo katito koma pratiquement la katikati ya mbula gouvernement ya koyeba na position te nini yo kosenga na oazali le garant de la nation président de la république oazali bongo moko pe na kati ya IDPS obino bo soutenaka bo tiaka maboko pa comme président de la république nini yo kolobana ya likambo tali sortie ya gouvernement bon sortie ya gouvernement c'est pour bientôt c'était monsieur Kabila ndabanda kolinga zwa ba poste oyo batune bakoya kokanga machine à l'état. Yango nde toile na ba négociation, je crois bien dans quelques jours gouvernement kobima. Mais nazolo bakake. Ah yozo bundozo kende komona banganga na ba mandona po ba peso poste à ministre. Yeba ke biso nde tozana to bando tala bino kabo. Chaque conseil des ministres to bando komango na papier na bik. Ba kolanela. To kolandela bino so to moni clarté. Mama na bombi makambo. Faut ko bimisa to na boso na politique faut ko ba boso na bombi makambo eko salama na bombi makambo eko salama na mikolo po ndenge zana boya na gouvernement to kolande est-ce que possible mona ba congolais na mboko balanda ata conseil des ministres d'abord pe conseil des ministres net na époque ati bala nanu toyoka au mona réunion nango mais auto bando landela ngo kaka soki to moni clarté tozana balabaya boa ko rassurer population pona ressources boa ko rassurer ke babilongi akala bino boye ko boye ko zonga te le problème ezali bilongi akala personnellement il faut bakende na retraite est-ce que na retraite politique est-ce que na ngambu ya FCC wana batu batanga basalaka te bazali ebele moi je suis capable de devenir ministre dans ce pays pona mona nanga ministre mo akota pe boye a fabriquer avion te ko diriger zaka kozana na o babengi bolingo ya peuple pe kozana na bao babengi ba technocrate pembeni na yo na PPRD wana donc il fait ara mende bosabi mende Tambwe Mwamba mende bosabi mende et comme il dit nzembu mo rythme drum nous à l'IDPS on a vu les Paul Capita tomoni ba liaou tomoni ba birindwa tomoni ba mbwankiem lelo comme biso ba fils Mukoko. Pourquoi bino na s'il vous plaît madame s'il vous plaît pourquoi bino na IDP na PPRD vous êtes une jeunesse qui se considère comme une salle d'attente boza lokola o babengi ba robot donc bino ka so likamwe eza ba simbisi bino machette boko mobima o ba soi disant
soi-disant so Bérin so nini. Vous devez être des responsables. Vous devez aller chez votre autorité morale na Kingakati, Boebsete, Touro Péabiso. Comment c'est toujours les mêmes figures, au moins les mêmes figures. Yangonde biso tolobi ke bilonga kalana vraiment tozo souhaiter tezana na gouvernement. Soki bako na ebite tozo souhaiter te kezana na gouvernement. Po to monelo ko basalite pendant 18 ans, oya kozonga sous ministre. Matondi mingi da yaki bongo mwana mboka fils mokoko wala ibongo moko na kati ya parti politique ya IDPS solile bongo maitali politique boyoki ye suwe na ye pe ya peuple congolais mobimba ezali ete bilongi ya kala ezonga te na gouvernement pamba te gouvernement eko makala mingi te kasi alingi ete bilongi ya sika ekota na kati ya gouvernement oyo bakosala pendant 5 ans na président Félix Tshisekedi ayibo kokumbela ekolo Congo. Merci na Fali Matoko azaki bongo na sima ya caméra. Merci na yo fils mokoko pona biano na bakesho na biso. Merci na tondi bino botondi na zali kotonda pe botondi na batu nyonso o bazolandanga à travers le monde. Il faut tozala na moral o balobi la patrie ou la mort, le peuple a déjà vaincu. C'est-à-dire pona baolandanga numéro nanga ya contact pour na kozwalem sous information na souk c'est plus 243 85 084 65 55 na kanga téléphone te plus 243 85 084 65 55 wana ozwanga mo gardien du temple à démocratie na sengi na ba mama nyonso bazolandanga tellement nazoloba mabe o bato msu bazomona ngo neti bakoloba te botianga na mabondeli pour naza vraiment na ba menace ya empoisonnement. Merci. Matondi mingi mwana mboka fils mokoko ayeko senga mabondeli na bino so bosambela pona ye de partout eskanso bo ayiko na biso. Merci na Nadine Pulumba ya Kibongo ko assister biso. Merci na papa mso sango mokonzo ko anda biso en direct na Lubumbashi. Merci na Trésor Kalafaï. Merci na Roublem Mama. Merci pe na bino nyonso boko ba toujours ko s'abonner na chaîne YouTube na biso bo solo na politique officielle.